bino moko bokomi bisenga senga na poto, bino moko bokomi kolinga bana mike, bino moko bokomi ko ba lesbienne. Yebisa na ba fanatique bazolanda yo Diama. Qu'est-ce qui se passe dans le monde na bino? Ah, il y a Liboso, on répond à la question à Liboso, biso to komi bisenga senga na poto. C'est normal. C'est normal les hommes habitent. Balobi o aza fort à supporter faible. Biso to komi bisenga senga parce que to ça isika to soirati. Il y a Liboso ya mi balé. Soki biso moko to komi ba lesbienne ndeka balobaki so to komi ba nini. Ngana yebisa ka batu na bi mutu na mutu auta en éducation de base pas na bango. Ma websa bino ba fan nanga naza lesbiennité. Ma websa bino ba fan nanga naza lesbiennité. Naza pe na sala ba vie wana te oyo batu basalaka. Naza mwasi. Nakoza nanga pe na mobile nanga. Nakoza pe na vie nanga musu na sala mais koza en dehors a musala nanga nazo sala. Pona mi pesa respect. Bonjour, bonsoir Balandini sur Métro Makengo Tapis Rouge TV. C'est moi votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte et découverte toutes sortes d'artistes. Voilà, aujourd'hui je suis avec une actrice Diama Oboyebi à Sepesarabino Banzonzing, na ba film et bela job, film et belé. Et le tobé tenir solo par rapport à Mambo Ezakoleka, par rapport à bango artiste comédienne en général Leka. Voilà, vous avez beau continuer à s'abonner à la chaîne Abisso Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis merci à papa des papas, mon boss, papa Métro Makengo Simo Kabaka, ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba, maman Boboto, maman Malamu, maman Christelle Mbumba Makengo, sans oublier mon sponsor officiel Salon Flori na Suisse wana, sur ça pour ça basalo suke kitoko kende na Suisse na Salon Flori, contactez papa Métro na Ziri Chouana, bon salon suke kitoko, sans oublier aussi Nesma qui a dit Diataba au papa na Jonathan, Foulé Lukisu chinois noir na chinois na bambo tebe place aux ali, boza et belé. Sans oublier aussi les cœurs de l'homme, Irenda, éclairage public, aigle royal, aigle jaune, moi c'est à moto, moi c'est à Pembe. Bah, gros bisous place aux alliés. Merci à tout le monde. Au besoin d'Abisso, la chaîne Abisso Métro Makengo Tapis Rouge TV. Voilà. Montréal, héritier de Diambassoko Fongola. Surtout invité du jour Abisso Diamant Babi Mikolo. Yendazo Panzante Kenenge Zalara. Là, je vois maman Lili à Manchester. Bambo Tebele place aux alliés. Donc voilà. Maman Lili à Manchester. Tarayo. Maman Lili. D'autres alliés. Bonjour. Qui m'est à Makassi. Voilà, on a Diama l'artiste, Diama, vrai non, notre vrai prénom nous allons. Ah, vrai nom c'est Titi Kalanga. Titi Kalanga. Voilà. Bon, comme il y a Diamant et où t'as pas Papa Koba. Papa Koba, oui, non, Loba. Actrice à Papa Koba, voilà. Merci beaucoup. Wana ezali Diama boyoki ndenge alobi ndenge ezalaka bana poto bana so partout dans le monde c'est beau s'abonner massivement parce que émission bande elengi ne bandi ne siko beau s'abonner massivement bo benga ne bo benga que ça la biso vraiment plaisir. Merci à Nesma qui a dit d'abord papa na Jonathan Foulé Lukisu chinois noir babi ba sala rampona za la blonde fashion depuis Turquie babi la blonde Mola Soko. Merci à toi. Merci Diama, mais quand on explique par rapport à Bazolanda yo ba substituer belé partout dans le monde, bino artistes comédiens ya basi lelo ba réputation na bino et baby na makambo belé. Bino moko bokomi bisenga senga na poto, bino moko bokomi kolinga bana mike, bino moko bokomi ko ba lesbienne. Yebisa na ba fanatique bazolanda yo Diama. Qu'est-ce qui se passe dans le monde na bino? Ah, il y a Liboso, on répond à la question à Liboso, biso to komi bisenga senga na poto. C'est normal. C'est normal les hommes habitent. Balobi o aza fort à supporter faible. Biso to koma bisenga senga parce que to ça isika to soirati. To ça na famille moko o biso to pona bande kona biso a poto. Nde baza bande kona biso ba famille na biso. Po bango nde bae ba passe na biso. Ayebi ke muto aza na nzala, muto asali boy. C'est normal il faut to koma bisenga senga mais les kapete.
eleka pe te tosengaka bino mpo tolingaka bino toyaba boza bafani na biso bino mpe boza bafani na biso mpe toyaba bafani na bino donc tomesana bongo eza ndenge contrat na biso na bino tosinya yango wana donc nga nazobwaka yo mpe kuna osala nini ozosongisa mpe na mwa 10 francs esalaka mpe bien eza te ke so ozopesa ndeko no nde balobaka ke bible opesi na droite olingi gauche eyebake opesaki mpo obenga biso bisengasenga en tout cas bolimbisa biso wana vraiment bolimbisa biso parce que tozalaka na biso na mbongo te nde bino mo bolobaka tozalaka na biso na mbongo te parce que mosala na biso epesaka biso ton te ya koluka mosala mosusu osangisa yango wana ebimisaka biso bamondiante na bamondiant ya liboso ya mibale soki biso moko tokomi balesibienne ndeka balobaki so tokomi banini nga nayebisaka kaka bato na bi mutu na mutu autaka na éducation de base epa na bango do auti na famille auti baedike ye aye lisusu mpo na théâtre mpe baedikaka biso po mosusu bato bakanisaka kende toyaka kaka na théâtre oye oza moyibi outi kaka oyembala moko oye kokolisaki moyibi na yo obi oza na kindumba na osalaka ntango oye na monde ya théâtre obitika nakolisa kindumba na ngai po esala ni epesanga mbongo te éducation toutaka nango na ndako bapapa na biso bazwa mpe tana bamama ya kovandisa biso ya koedike biso neti nga vraimen baparent na ngai baedika ngai nayebi te soki nga nakotambola ndenge bato batambola nga bauti obambola nga bomonaki émission nasalaki babi naza lesbienne naza mobali soki ya princesse nga mpe bakomai nga kombo mpo baluka nga kaka na makambo naza mobali ya princesse naza mwasi ya prince Lwamba ok nga kutu nayebi te nayebi mo kutu prince Lwamba so ayoki yango aoseka princesse so ayoki yango aoseka nalobai na bato na bi nga nakutana na princesse na filme moko tosala ya pilipili makasi ya mboka mama Olive nde tokutana na princesse nga na joua mama Nganda epa major Bisadidi na opese mbote na jouer kuna nde nayaki odécouvrir princesse mais babamboli nga babi ke princesse aza mwasi na ngai donc babi muyaka moko afingisa bayaka nyonso lilala so eza ya kopola osi otiango esika malala ya bien eza ekopolisa yango kaka eza vi bandeko na biso mosusu basalaka donc biso lokwa mpe toza di domaine toza na mosala yango bakoyebisa biso kaka bongo me ngai diamant bakoyebisa bino bafani na nga naza lesbienne te naza mpe nasalaka bavi wana te oyo bato basalaka naza mwasi nakozala na nga mpe na mobali na nga nakozala mpe na vi na nga mosusu nasalaka me kozala en dehors ya mosala na nga nazosala mpona mipesa respect nazosala yango na ye ntango nazoya mosala nazoyebake na ye mpenza kotravaille mpo mosala te ya to bato bazwa yango lokwa mosala te mais eza mosala eza nde bapapa babimaka na ntongo na fin du mois tozela bafuta ye mais biso lokwa bafutaka biso na fin du mois te donc toza reconnu te na gouvernement donc gouvernement ayebaka ne kutu biso teke batiste na mboka oyo bazalaka donc yango ozomona ekitisa biso mwa valeur moke donc mutu nyonso akopakola buzoba ya ndenge kaka bazoloba nde bato balobaka donc nakoya koyebisa bino ke batiste nyonso bazalaka ndenge moko te toza tozouta na famille epai éducation tozosangisa bato mosusu mpe baza aye na monde ya théâtre bandi kokopie ne caractère ya bato alandi na ye ya bato akoma osala makambo akosala te mais biso toya bamikolo déjà tokomi bamama tobanda bathéâtre toya bana mike donc naumeli na monde ya théâtre ti leyo naza bona koma maman donc nayebi te so nakoya kosala buzoba moko boye kaka mpo nasalaka nasepelisa na nga bato bo nayebi te donc eza genre na nga te. Merci beaucoup Diamant. Par rapport ya ndenge yo moko ndenge ovandi en tant qu'artiste comédienne star ya mboka oyo ntango oyokaka makambo wana ntango esalamaka epa bacollègue na yo to bandeko na yo yo osantaka ndenge nini makambo moko ntango ezobima eyosala kitoko te yo osantaka yango ndenge atake mwasi esalaka nga mpasi esalanga batelespectateur bocomprendre toza na bar donc bar ezalaka bongo makelele esalanga mpasi makasi yango omoni ngai nalobaka langage moko nabi ngai so babandeli mokili bamibale babi na ngai naza artiste te naotika kozala yango te mpona nini te natika nasi na mesana eza eloko déjà babi apeti eyaka na olia lokola basi na lia déjà ozo comprendre apeti wana emataka nga kaka donc yango ozomona moye natika eza te me nazala ye mosu navandi omona grande sœur nanga naneti mia naopesa mbote na Paris mama na Gaël ayebisanga babi diama tika mosala otande ezofingisa bino vie na ngai Eric Mbaya Niembo abanda ngai moko alobi na ngai babi diama mosala oyo boza na valeur te basi ata mobali alinga bana me soki ayoki kaka baréputation na bino nde ezalaka ezobeba akozala lisu na courage ya kobala yo te donc Mimi Alpha ndenge moko aloba na ngai nayebisi na lobi
ngai nayaka osala musala na ngai lokola nde yo bino pe bokenda kayu boke bosali ozongi eza bon penda toyoka pe bato poto ebele o musala musu basala kuna so otali yango ondima te mazosala mpo anini aboyi na ye aza bisenga sengo bi aza clochard na poto malingi aluka na motoki na ye moko asala nini azwa yango omonaka biso pe tozaka na musala yango mais so otali ere moko esilisa biso valeur okokende mosu mutu mo bona poto kuna sollicité oke na famille so bamoni oka babi bokutana nde nini ebandi nde nini bino bato bozala na bino kutu réputation na bino ebeba bozala so nde nini ezalaka te donc esalaka biso mpasi surtout ngai mpo na nga esalaka réputation na bango réputation na bango ekoma vraiment bango moko to bakamona bayenga mo nde naza bona boma vie na ngai donc bamona yango dire eza identité bien oyo babambola bango na comportement bino nde koza bapromotrice maman parce que bino nde koza balene po ntango bandeko oyo baona bozoya po bino bomema baona nzela oyo esengeli bino mo bonzela na bino nde bobebisi koloba awa nalobi éducation ezodépendre na ndako ya mutu omoni mutu so asoya déjà mutu déjà bafina mutu ebeba ata ye na monde ateya tolingi olakise nzela aomona lokola oza contre ye olingo edika loba boni boyeko so olingo oteya te ya bana no na kati ya ndako toyeya eza makambo oteya te wana bando embelo bandise bakoma obwakela siko bajeto mpo olingo ozongise na nzela alors lokola siko toyebi neti ngai lokola nalingana nanga bozoba te mponga mpe nayebi nde balobaka nayebi nde batiaka maboko bo nayebi nde basotaka nayebi nde bagangaka alors nakopermettre te mwana aye na nsima mankenga mpo tokende mabe bopo tokende mabe te ntango na monde déjà mpo nga atalaka bato kaka bonga caractère ya motu nayeba boso natali mama nayebi ke oyo kopesa conseil ondima oyo akobungela opa manke oyo na niveau moko ondima te alors tozouta na baéducation kaka nde nalobi na bandako lobano bazoya na nsima so bazobeba koloba teke bazolanda éducation na biso bato toyaki liboso tosaleli bango nzela nde balobaka ke mwana liboso soki apasoli nzela eza ya kobeba bango nyonso baolanda na nsima kobe lokuta nga na oyebi so eza makambo lokuta ozomona ekozala mpe ta nga namona bafamille mosusu ebimisi bacriminele me bao babotami nsima ondima te bapasteur mpe babimi na kati wana ozomona bapasteur babimi na kati mpo na nini mpo na kolakisake libumu na biso nde tolobaka libumu oyo ebomba makambo ebele libumu ekobimisela eloko mo so nano oboti te koseka mwana moninga te otango yo ozolinga oseka ye yo nano oboti te oedike te libumu oyo ebimisaka basorte nyonso ya biloko okokende obota mpe semino obombi yango bi otambolaka no na butu te obatelaka yango pena nde babaki so otambola na butu elomo ekokota okobota oboti mpe gorine oboti ye mosu mbisi mais moto atambolaka na butu tomona batiele nde batambolaka talaka bakata esebi yo yokelema mais soki obota mona kitoko aboti mwana bien mwana normal mpe okamwe do mpona kolakisaka libumu oyo ezala na makambo ebele soki oboti mwana oyo yeba koedike ntango okende afingiso te akisosoni te alors soki oedike te kokota makambo teke mwana nga beba nde mpo wanda kosala théâtre te nga kondine naza bongo nga azala matata domona nga bandaka kobunda makasi nga akola na ngiringiri bandala nazaka likambo nga atumbolaka bato mais so otumboli nga akimisaka bato bandako yika mpiko mais soki lelo nakoma diama mpe ya kimia navandi mpe boye moto asali nga mpe eloko nazwika ngume navandi eza théâtre ozo comprendre parce que ntango mona ekotala na bino aza éducatrice de mos lokwanga na édukaka mas makambo mosusu nakovanda te nakobina bona bar te na milieu oyo nakovanda boye te nakotambola boye te mpo so bamoni nga ata nasali eloko wana te balobaka ke tomonaki mpe diama alekaki asalaki yango alors mpo réputation na nga ezala garde nga moko nde fo napesa vie na éducation na ngai osali nini bien ovandi no mpe ngume ozo comprendre donc ezo éducation tozouta nango na bandako na biso na ndako na biso deya nasi nabeba motu na ngai epeta nabe alokwa nga nalobaka makasi mpo bato bakanisa théâtre eza koloba nga alobaka makasi so nakomi kuna eloko na kosala akoma mpe boye kamera oka oyo tozomona oyo ebangisa bato ebele oye na ye boye alobaka makasi me ntango otyeleka bo action akoma obeki ye dale pamba kaka boye azomona ndenge obandela te soba na obandela nde eske bakoyoka nga eske eloko na obisa ala na osir te na maloba oyo mo alinga abimisa na monoko donc voilà nakoloba. Merci beaucoup, cher ami internaute, partout dans le monde entier. Merci à toi, Graceli Kilandas, qui nous suit depuis France, et ainsi aussi ainsi que Lisette Molasoko, le veuve de Giro, au Bozana Belgique, François, Delcine Jolie, Arobas Gombo, Boza Ebele, Bozolanda Bisso. Vous continuez à s'abonner à la chaîne Bisso. Maître Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Merci à papa de papa, papa Maître Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbomba. Baolanda Bisso na résidence na Bango na Suisse ou na Zurich. Donc Bambo Tebele sponsor officiel Salon Flori na Suisse ou et ça la kitoko Foule Lukisu Baobi chinois noir. Sans oublier aussi Lot Mahata, famille Mahata Mobimba. Diama, tuzongeli yo
lelo phénomène oyo la poison ils ont circulé ils ont régné na monde na bino ya théâtre toujours kende wapi et comme so bobimi boyo komela ta mwelo kona baninga bokomi kobanga ola ta mwelo kona muninga okomi kobanga lelo na minute oyo président Caleb azana poison ça qui na poison ba ada bazaki na ba poison ya ba ada kuti ndenge ya eleka ya ça c'est pika sur la minute au président Caleb ana poison bozo salanine qu'est-ce qui se passe par rapport ya makambo nga na kolo belo moko mutu na mutu yebi ndenga tambolaka omoni totika opesa charge mingi kana monde à théâtre que monde à théâtre ndezo sala monde à théâtre te ata est-ce qu'avanda na bata théâtre est-ce qu'amilaka na bata théâtre atambolaka na bata théâtre te mususu te yaya totika mpe koboma nanu monde yango mpe biso moko eza kaka te so moto azwi poison obuleka ifo za bata théâtre lokwa bayokanaka te nde bazwi batiele te mosusu mpe eza na monde ya théâtre te neti nga bongo aza na bakamarade na ngai ebele ya nte ya théâtre bazala mpe babengi nga ntango nazokende nazomibatela ntango nazomela wana molangi na ngai ekenge ndenge redi vie na nga redi ya misi bayi lokanto ayemba ekenge eluta nzela ya mbongo na kopo ozo comprendre donc ntango nazomela déjà naza na mo ekenge moko nayebi ke bato nazomela ata tovandi na bango tozoseka me na kati ya mitema toyebani bilongi me na kati ya mitema toyebi te alors na obanga ntango nazomela mpona tema nasuba seki masanga na ye komi na se natelemi nango nasali kaka geste lokwa naosali nake na meli fo omibatelaka ozomona fo omibatelaka kotika barankine eloka nga akoloba nde yango wana omoni rankine mpe so eleke ebele omona ye mosu nabebanaki na boye te nga nalobi te kaza rankine en tout cas pardon nazobeta rankine parce que nini mpo omoni eloko nyonso ebimaka so moto azwi poso bien moto akufi bata théâtre mpona nini eza eyaka base nango eza barankine yango nalobi soki rankine eza nango te ekosunga biso ke mosu motu so abeli na ndenge na ye toloba ke mosu maladi wana azwelaki yango libanda mais so tozaka na barankine na kati barando babiloko mo ezanga ntina okomonaka so moto asali kaka bata théâtre nde basali ok soki ozala nango bata théâtre te sika mo bo alekaki asali yango ekomi ke bata théâtre nde basalaki nini basalaki yango eza malamu te mpo na ngai na oyebisa bango kaka totambolaka malamu omoi so tozotambola malamu mosusu okome bakotiolo mpe poiso boye mpe mpo totombolaka ver yango mila ekoyi mpe nzambe adefendre yo ezalaka bongo nga nayebisaka bato koyeba nzambe nde eleki nyonso na mokili mpo nzambe nde afin ozomona ngai nde naza bonga moko batielanga poiso plusieurs fois naye naomela boye nazongi naye natombola molangi boye natiala monoko mpo nga melaka mingi na molangi na ver te poa epanzani la comprendre système na moto nazali nango otinga masanga yango naomela kutu ya pasi mais molangi epasuki bonde navandi nasombi lisu na bandi na omela nakomi su na katikati natelemi babenga na telefone nake kosolola pardon ntango naye mpona simba su poa molangi epanzani nakomprendre ma nayesi bango na bi te nzambe alingi te namela na omela esu te nakei ntango nakei eleka 3 jours nakotika agambela naosomba biloko prophète mo atemeninga abandi koprophétise mpo na ngai abi na ngai oka te poison tala me natali bato yango nga azanga eloko te mosu bango baa na eloko mosu babanga ngaka nde nazalaka balimbi batielanga ma eza yango bata théâtre te ozomona eza yango bata théâtre te eleki donc yango omoni na ngai nalobake eloko ya malamu eza kaka totambolaka bien mpo rankine wana ndenge ozoloba rankine eti yo boba ete ozala par exemple rankine tosala ete nakisi peshanga rankine eza nango te bosolola na bino te ya defoi mais yo lingo soki osala yango rankine te neti nga nde naza bonga so tokuta eno na tournage napesi bonjour ondimi so mpo opesi nga bonjour te nasala yango problème te ozomona nasala yango problème te omoni nde tovandaka boye toza mutu na mutu ana eloko nde mpe ya nzoto mosu eloko no ya nzoto na yango esimbi te ozo comprendre esimbi te esengi kaka te mpo nde tozalaka bakoyina mosu moto ayina yo osala eloko te oyebi ekuti me ntango monoka ndenge amoni eloko yo ovandi atelo mama wani nga kutu mpona sepelaka na ye mais asali eloko te bokutana na ye mpe te botutana te bolinga mpe mibali esika moko te mais oyini ye kaka donc voilà eza mpasi yango nazomona barankine moko ebotaka na monde ya théâtre barankine moko ya eza nga nango motu na makolo mais moto alingi ka asala problème donc voilà ngai yango monaka napesaka nga conseil so likambo ezali na bikaka te tobongisaka evandeli na biso eosala biso bien mais oyo atieli mpe poison aza mpe mutu kaka lokwa ye aza mutu tuse mpe esiba ye mpe un jour bakotielaka ye kaka mpo ye lokwa maboko na travail yango mpona kotielaka baninga bapoison ye mpe un jour akokutana mpe kaka na nzambe oyo afutaka bato moni nzambe afin
nzambe na final asisa bidimbu nzambe so ba sisa likamuno na banguna nao na minute akotanga ondima te vengeance ezala ya nzambe ozo comprendre mpo na ngai na kopesa ndeko na ngai conseil ke lokola président lokola yaya lokola collègue moninga tika ngo epa nzambe oluka toyeba ke nani atieli yo nani asali yo boye moto wana présente ka na maboko c'est comment quitter au moins comment créer là on va baisse pour créer le comment on baisse pour kasi bato so pe bazo sa bongo bato so pe bazo créer ba baisse balobi ya solo bato so bazo créer ba baisse neti oyo utaye koleka awa ya banani ya ba ada fendi na banini na monela ngo kutata sensité la baisse éviter pour na monela ngo sensité monela sensité cela veut dire c'est parce que na mona ya poisson ba chelio les bango baloba kana ba chelo poisson tout tika pe ko sakana pe na komba poisson ngo ponga na mona batu ba chela bango ba poisson ba kenda ozomona na mona vie na nga shérif Kimbondo moto wa batu akota mabele na poisson omoni na mona vie na nga Jacques Ilunga akota na poisson na mabele na mona poisson de salaba siko na kama betika poisson par rapport mona piu esili nango et condition nango peut-être c'est nango pe mabete par rapport esili nango eza malamu te to créera base na biloko ndenge wate poisson bomaka to ke base na biso ngo créer ata emso luki mo polémique nan de kono bito to sana biso mo base na biso to luka vitesse internet bo luki mais ko sala rango te ke melino poisson to lobika akete na créer base na ngai po batu pe ba yokela nga ma batu te batinde na nga mbongo bi basunga nga mbongo na besoin mbongo na sana ma eza kitoko te eza kitoko te ana lobi na fio pe et que po musala ngo et comme na ma réputation ma be mingi et comme na ba réputation ma be mingi donc batu nyonso ba komi ka théâtre monde na bino wana faut que baneti ngai pa biso bazaka so ba moninga kana belika mwa muke ya oliaki nini okendaki wapi otambolaki wapi libumezo leko bondenge ni komi tala lo mso ta uba okoto puta na yeba kina na yebaka na 2020 awa biare moko esalanga na tournage na yebisio mai na ngambo siku kuna bajo banga pona yaka na mai na tournage na kitibo na keko tourner kozonga azonga na milika mai tona mili mai wana après 45 minutes na yebiso yo libumwe complicanga na yebiso na koka te talaka na sala 4 heures du temps na komi ba mo pal na komi pal na mutu abenga nga tournage komi banga nga bi oya sali nga bo bi adiama bakosala mabete nga bi motema no eza ya bato nyonso te na bandi kolela nga bi oya sali nga bo nzambe na nga kutana kaka na yo akutana mpo ngai nakoki na nga lisu te akutana enyokola nga nakenda na ndako baleki na nga basala nga priere na butu nalala te navanda na po ezobima nazosanza nazosumba ti 5 heures baleki na nga babi te fo tokeka hôpital baluelanga motuka wana hôpital akitambo nakoma monde bamonanga kaka babeza poison mpo nakoma déjà pane makili esili nga na nzoto babeza poison nga bizamba lola nasala motu moko mabe te na mondo na mokili nasala mutu mabe to mutu akofutisa ngai miso alobike te kaka bofuta mais soki mpe mutu amonanga kaka asepela na ngai to abike nde namonake nasepela nete na mokili nabome nzambe justice no esalama en tout cas retour à l'expéditeur ezongela ye moko abosana ka ndenge na maboko wana ye asimbaki atiaki na nini ye moko atiango lisu na monoko amiboma ye moko nzambe alola asalaki nga ngolu asalaki na nga papa baye kosala ngai beexemple mpo basali nga batesa poso ezosimba te mais nde nakomaki elingi ezalaka mpe so nabengaka bato bino bato internet ngai yaka oyo biama aza na poison mpo ndenge nakomaki deja nakomi libumu ekomi plat nakomi mpenza pale nazomona ekomi na bato temakisa makila barenforce mais ntango baye kosala nga baexamen nyonso bayokaka nga na balevi tala niveau après 2 jours yeba na baexamen nyonso basala ngai bandobima nango eloo te baye kobandela bite fo tobandela ntango babandeli bayokaka nga balevira makasi nde esali nga bongo sikonga mpe nakoya mpe osala mpe ezinanga mpe na obike te nde nakende tournage oko mpe kutenga na tournage batieni nga poison te babambelaka motu likambo te loba likambo oyo eza na nzela mpo justice ya nzambe etelemi mikolo makasi oyebi justice ya nzambe etelemi surtout na batiste justice ya nzambe etelemi bato nyonso baosala bato mabe bakokutana na nzambe parce que mosala yango tozosala eloko te tozosala yango kaka mpo tolinga yango na oyokelanga motu ya mabe obomanga mpo ani oyokelanga motu ya mabe osalanga mabe mpo ani mpo so osalinga mabe ozwa nini okóma no mpe diama te nga na otikana na nga kaka diama nga na ozala kaka nde naza bo nga na okóma yo to mpe okóma nga te ozwa mpe role na nga te oso totemi mongongo na nga nde bato baloba bo ata moto aza na pongi ocomprendre ke eza diama motu toloba alors so yo ye ata omibatize no na kombo ya diama oloba lokola nga te ozwe mpe lokola nga te voilà. Cher ami, voilà, on a demandé à Panzanteke, Nengazus
premier bana poto bino boyebi bilenga bobozonga na kati ya métro Makengo TV. Merci à tout le monde Rwanda biso partout dans le monde entier. Babi les peuples de Giro, Belgique, la Suisse wana, Mamote Dele, France, Delphine Jolie, donc en base comme Rose Mieke, Blanche Mieke, Mamote Dele place Rosalie. Merci à tout le monde Rwanda biso beaucoup de pour s'abonner à sur métro Makengo TV. Je ne serai jamais ici. Merci à toi, à Niki le pétrolier, Nicole Mourasoko et à Baleki Yaliti Mourasoko. Merci à Suarez, Suarez et Capricier, trop de caprices. Yé va motiver place Zali. Merci aussi à Cynthia Kassongo, l'espace n'a bien. Espace bébé Rémélie. Je vais la de la bière, moi, ma ligne, l'espace n'a pas Cynthia Kassongo, la baronne, donc va motiver place Zali. Merci à tout le monde pour la Nangaï. Merci à Nes Makiadi Atabo, papa na Jonathan. Babio Lingaraboé. Nes Makiadi, papa na Jonathan. Foulé Lukis, chinois noir. Donc va motiver place Zali. Diamant. Tuzungile muke lelo ebembe oyo ya gima ya kufa suite yebana raté lokola ayebana nayebi so lokola yebana te soki ndenge nini bino bozwi likamboka boye evanda na mort eyebana raté eloko moko te Diamant bino moko pe boya boleki na te bolobi makambo mosusu et comme na pratique makambo mosusu finalement juste ebembe ngo evandi nango ezangi mbongo kokunda to ndenge parce que tout le monde a qui tout le monde qui a bien des chocs, c'est qui contribution na ye, bato bazo tambola, bazo luka, ye kuto nganya zungolo. Ye zungolo na ye, le quoi azane pasteur azan musala nzambe azungolo, bato bazo pesa, bato basunga ye na maladie na ye, bato pe bazo continuer ko sunga ye. Lo bazo pesa et bimagi ma ma jeudi oyo, ye kuto bazo ngolo ba na cinquantenaire. Ozo mona, azu déjà grâce, faut to lo bango. Et ça grâce ba na cinquantenaire. Donc vraiment il accepte pendant que Azam Moussala Nzamba kufi na gloire. Aujourd'hui ça y est jeudi. Jeudi vraiment oyo ba obimisa do le fait du corps ça na 10h ba yene na place des artistes ouais boye na sima ba mimi na nécropole azu ngolo parce que masamba azwa ngolo ya zwate masamba pas ya artiste le quoi epé muyombe gauche mais azwa grâce au té masamba ba tia na sima na morgue d'état. Ba kuna na cimetière kuna ba côté na ba kuna na Kisenzo ba lele place bien té. Hein? Pendant l'accès que totel mi paye. On est exemple bâtir déjà la morgue à cinquantenaire. Ceux qui retournent dans la nécropole, c'est que Baptiste Télé mi batamboli. Tous à la reconnaissance air moko. Aux hommes là, to tamboli ya rokunda ma bien. Donc problème est ça, azam minga na biso artiste, zamba bomba moli mona esi ka zoki na kinya. Donc tout ça le problème n'a été tout ça l'essentiel. Oyo kukai to sala. Donc papa na biso masumu azotambola et papa na biso tiaka Kongo batambolaki. Donc batu batambolaki pe batu bapesi pour na rosunga artiste edo apola raté na mort. Donc akunda mané jeudi. Voilà, merci beaucoup tout le monde je te remercie moké. Diamant de toutes nos questions moko boye. Balobi Diamant azalaka rankine. Diamant alingi ko sonisa ba collègue na ye. Diamant binemi partout par-ci par-là. Diamant donc moi été. Bazolanda yo na micro na caméra na biso ya métro Makengo. Yebisa ba fanatique na bolanda yo. Quasi vraiment. Rapianda ya Barek. Est-ce que ngana rakinyezi? Na son Zarabat. Clarisse Lukombo ma copine. Est-ce que ngana son Zarabat? Ngana son Zarabat. Est-ce que ngana son Zarabat? Ngana son Zarabat te. Ngana na sabu na sana rakinyezi te ngana seka na kamina mtu mabe. Siko ndeso siko so looking at makamfopi. Kamo kamule na mune na. Siko looking at makamupika ngaye. Also picking at the part you know sabu ataku to bike ngalo ba nga sala okolo ba nga te po wana yanduka mabe. Ngane na sabu na koka rankin te ngaso na za problème no. Na ko yako luko ko mona nga na ngiringira ata na yebi adresse te. Na oyelo pe na moto kandi ba faciliter biso. Na moto to silani na yo wana. E sili pe sili pe ngata na yo loba no na yo loba no. So moni ke yo sanga rankin wana isa yo menga sina lobi na ngesa nini esi nango na longwe na ngepa na yo nana kabanga yo kayenga na zaka kinese zalaka nana matondo na za na relation bien na bande à part de tanga à part jalousie à part so muto a jalouse ngaya ngai wana panga munde wana bangi ya mono oh ya yo ndo muto informé nga ah ben oui hein on a Eric Mbamba en Suisse. Yo ngo valoriser biso ba fia théâtre ba bala ke. Camarade na GLM pas to bala
wana camarade nanga tobala acoustique mpe kala mingi te azobala yaya biso toza ya nzambe camarade nanga darling pala et darling pardon palata ye mpe aza na ye epa na ye donc voilà toza na barelation ya bien camarade nanga buibui ya bui ya bui nasololaka bango wana bato na ngai nasololaka bien ngai azalaka kite na moto mama eme la cadette de bundes pas de gol de bundes bino waba nga boyebisa bango boyebisa ye songa na bacommentaire boloba na rankines na rankines te ngai omona nanu mata motema fa de gol mata de bundes babi fa de gol mata de bundes babi pièce babi kala mingi te ba forme ezoya fa de gol mata nanu mata talaka yo nanu mata omela. Voilà. Merci beaucoup. On est arrivé vraiment à la fin de notre émission, la découverte. Voilà, je ne sais pas, à Montréal, ce qui a pu balancer Gandé Zalara. Donc, Azwa Diamant, Babi, moi c'est moi propre, moi c'est moi Toko, à la type propre. Donc, nous avons papa métro melo, nous avons c'est pour mais ma biche wapi. Alors bien les sabiso sur ngulu po kapela ba fongo light. Hein papa. Appelle Binoni. Papa non mais maman. Quoi payer pour maman, maman Lily Maman Lily na Manchester Manchester en Angleterre. Voilà. Merci beaucoup Diamant comme Nasuka pour le mot de la fin par rapport à l'émission. Et puis, message ni le lancer à bande de artistes communautaires. Par exemple, ça image à ma baie, par exemple, ça image à nos artistes communautaires. Et puis, on a besoin de contacter le numéro de téléphone, la dédicace, na on message vraiment tout ça baninga na ba comédien en tout cas ba sala na makambo tout na en tout cas bon wana en tout cas boyamba yeso kwa mokonzi pe mobiki si vraiment bo changer identité et ça la bien parce que biso tout ça ko éduquer masse et sengel pe vie na biso za na bandenge mo boto bato bazo mona biso ba taper mamba sala na ba édikaka et ça la bien na ndenga ma biete na ndenga malamu soka o amoni na émission na sali bande tu suka la beti libaku vraiment bolimbisa ngai vraiment na kosenga na biso Baptiste vraiment tolimbisanaka tozalaka na bolingo makasi beaucoup plus bolingo po yango nde nzambe atikela biso eloko mosusu te bolingo to se soutenir loboko na loboko ezalaka bien omona makambo mosusu ya mike ekozala te moninga asali likambo ole obanda kofinga yo obanda koloba bilobaloba obebisele marché luka ye bokuta na bosala nini bosolola esalaka bien toyebi ke motema esuka mponga mpe motema otosuka na otopete baplare na réseaux sociaux motema esuki nga parce que eza eloko nasalaka te eza eloko nasalaka te mais nasalaki yango mpo na pasi moko na motema na ngai nasali mpo nga nasali émission na nga nasali elio te yaya yo soko olingi oloba makambo loba nango makambo no na ndeno oloba makambo na ngai mpo ani mpo ngai atiaka na ngai oka te ngai asi na kunda na ntera na ngai yo nalingi na ngai te mpo ngai nde naza bona ningaka mutu makasi na motema mais so nasanzi mutu nasanzake mpo na libela mais eza te ata kutu nasanzi yo ke so namoni mutu mo ayebanga no nalobaki ngai na ye tolobanaka te ngai toza na rando eye kutu boye naloba yango te po eza genre na ngai te donc na mesana bongo te donc napesa mbote pardon Beni Kapinga Gazoza Chic Dame en Afrique du Sud napesa mbote na Judith Kabongo en Afrique du Sud Marc Bimancha na Afrique du Sud Bobo Trésor Trésor ya ba Bobo na Afrique du Sud ba camarade na Benji Kwanja Makonji Sony Vraiment na Afrique du Sud Chama Bin Sidani donc Chama pardon mbote na bino ba camarade na nyonso auto jouant na bango en Afrique du Sud mbote apesa mbote na Eric Mbaya donc la patronne na Sika Eric Mbaya Niembo papa la princesse Déborah donc mbote na yo ebele apesa mbote na Baudouin chic donc on a Lyon apesa mbote na mot de passe à Lyon Serge Moke mbote na yo mbote mingi na Bibiche la joie donc na Paris mbote mingi na Kadi Zambala radar mobile à pembe na Paris moko te aza wana leki na mobile ngamo na kumisa ke bogara famille mutu akokoka na azate na net mia mwasi ya mbiche ya pembe mama na Gaël vie na nga kimbatieke papa lobe mbote na oyo yango vie na ngai Gianni Faya mbote yango na vie na nga de Londres donc ba onso bato nyonso baza na poto nalingaka bino mingi na bosani la grande Omega ma copine la grande Omega mbote no yango Zena la guerrière wana baya na ngai mbote mingi nalela bino fort j'ai tout nani mame yenga
mbote mingi yango wana donc lipati donc bandeko na biso nyonso baesengo oyo baza na poto oyo nalingaka bino mingi Clarisse Lukombo sans oublier bamama ya fepa ko nzambe malamu ya Londres nalela bino fort mami balingishi mwamba donc bandeko so baona bwaki bino te bomona ba signaler pa Montréal donc nalela bino fort numéro de téléphone nanga eza plus 243 90 14 60 816 plus 243 90 14 60 816 yo moto linga ofinga nga occasion yango napesa numéro finga no ngai. C'était là Diamant l'artiste comédienne où il s'est passé Kabino où tout bandaki bien tout si bien. Merci beaucoup, continuez à s'abonner à la chaîne. Mettons Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais dessus. Un grand merci à le papa des papas, le baron des barons, boss des boss, papa Metro Makengo Simo Kabaka, papa des papas, papa Anga Motema, papa Osa Leon Nazala Elengi Nazala na sourire kitoko. Afiandaya aux États-Unis, Barak. Merci. Merci à papa des papas. Metro Makengo Simo Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba. Les veufs de Giro Mobimbo dans la Belgique, France, vous continuez à s'abonner à une opération, opération ils ont continué. Et s'il était, Kalaming Toda au là, parce que papa Metro Makengo Wazawana. Merci à le grand Gérard Pichen, Papi Yombe, sans oublier Cynthia Kassongo, donc Boza Ebele. Donc, vous avez vraiment ébélé Cynthia Kassongo, la baronne. Merci vraiment de l'espace la baronne Cynthia Kassongo. Donc, talaga yo batu suba boyara, mais yo ndimi pendant la client na o mais to zala zala voilà. Merci beaucoup à Cynthia Kassongo. Na mona sima caméra héritier Diamba. Sans oublier les cœurs de l'homme Irenda éclairage public aigle royal aigle jaune moi c'est à moto. Moi c'est à Pembe. Bye.